Texas. Bambwa ya Antoine biloba loba ye. Bambwa ya Antoine biloba loba ye. Ya Antoine aussi okoma mokolo ye. Ya Antoine aussi obimasuki ya pembe. Ya Antoine aussi omona bakoko ye. Mipesa respect Bimana barando ye. Landa lokola ya bozi. Landa lokola ya jina efunge. Landa lokola papa evoloko. Landa mikolo Landa lokola papa nyoka longo ya Antoine. Bien-aimé dans le Seigneur, balbi esika Satan aza ko régner toko tikela bango tante. Toza na kulutu mo na kombo ya Antoine. Ya Antoine ali obumbisa makambo nzambe mingi ya Antoine wana. Atindaka bato pamba pamba. Alandelaka bawera bajibe bana mikie. Alandelaka bango comme ça atindaka bato bafingaka bato. Yango to ko corriger ya Antoine, to corriger yo, to bangaka yo te. Bambwa na yo omemi na poto. Ozo tinda bango na ba réseaux sociaux bafingaka bato. Okomona ndenge boko suka. Misusu bako refouler bango. Misusu bako kunda makana na poto awo. Bambwa ya Antoine biloba loba ye. Bambwa ya Antoine biloba loba ye. Oya Antoine aussi okoma mokolo ye. Ya Antoine aussi obimasuki ya pembe. Ya Antoine aussi omona bakoko. Mipesa respect. Mipesa respect ayana tuturoba ye. Mipesa respect. Mipesa respect leki ya vie Joniko. Mipesa respect. Mipesa respect. Mipesa respect. Bien-aimé dans le Seigneur, tokubanga bango te po toyebisaka bango même makofi tobetaka yango mais so tozo beta bango nde na parole. Alléluia. Tozo beta bango na parole. Exode 14:14. Gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Nzamba ku beta bango moko moko na ba faux pasteur, na ba faux musicien, na ba faux politicien bazo détruire Congo, bakangi peuple congolais en otage, peuple congolais commis esclave na bango. Bien-aimé lande mission okote yama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540.
Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Amen. Merci encore une fois la fidélité Alléluia. partout à travers le monde. Voilà, donc avec mon frère Jean-François, il faut frère Alimia Mongal. Amen. Quelle grâce. Yaya na typé. Amen. C'est frère typé mbote mingi na kisasa. Ouais. Donc moi na frère omoni baba patriote. Oui. Donc il était en Europe, il travaillait en Europe, il avait ses enfants, tout le monde en Europe, il a tout laissé, frère, rentrer au pays, aller servir le Congo. Oui, mon frère, sans trahison. C'est mon frère, vrai combattant. Voilà. Il est parti travailler pour son pays. Avec même intelligence, sagesse. Papa. Quelle joie immense. Mon frère, type que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble avec toi. Tout le temps, prière, Nabiso. Nzamba bate la aussi kozali, okoma likolo. Donc, ndambo zanango, au servir mboka. Amen. Merci. Merci en tout cas, mon frère. Donc, comme on l'a vu sur mon frère, Amen. Je crois qu'il va devoir dire Nzembo. Nzembo polémique, frère. Non, polémique était, ils sont tous à na nzambe. Moi, c'est autant que psaume. Nzambe, peut tout ça, Nzembo, bon, frère. Oui, mais sont tellement mou David Elia, babo mabatu, batia, tanga psaume. On a babo mabatu, batumba batu, basala batu, ils ont psaume. L'autant ma bezali frère Fokoya. Bamboya ya Antoine, biloba bamboya ya Antoine. Abanda ke Eriki Tuti. Omoni Eriki Tuti, mutu na biso mesa komi koko kaka na sima mutu. Omoni azata na stabilité te na vie na ye pour kolanda kaka mutu. Ozomona frère. Donc il est l'autre il y en a atika pe na poto na âge na isiko. À se reconstruire. Ozomona. Donc le latindi atindi sko batu na ba réseaux sociaux. Fait malobaka rapidement. Faut te frapper batuana. On a mené émission na biso ya lelo. Voilà, rapidement on peut s'en venir. Amen. Sujet liboso, ezali différence ni ezali entre un croyant et un croyant pratiquant. Croyant et incroyant pratiquant. Je crois que tout le capé qu'on devrait arrêter sur la biso lelo. Différence entre croyant et croyant pratiquant. On a dit sujet liboso. Deuxième sujet la biso, ezali effectivement par rapport eza na lien nzembo au frère tu ko yema na introduction. Na moni émission moko na internet, na moni titre émission ba komi Koffi Olomide abimisi ba vidéo ya kala ya JF Fonge azobina mutakala na quartier la tout le monde a titre yango na ndeba komi. Alors tout le monde vidéo on peut to balancer na quartier émission na biso ya lelo bon la nango tout le monde peut mutakala te voilà les alliés si on peut qu'on s'expliquer par rapport nango parce que azobina mutakala komi Koffi Olomide mutalobi ye mutalobi et puis bana la seule émission dans la seule émission moi na moko ba memaki na Kinshasa moi na moko boya ya pamba boya to comme on te wala zali to te bana yazo finga ka ba internet na journaliste oya bomaka zobozi to comme persona aflaga ndeli oyo ya mutala ba mibale basali fusion oya tindi bango ozomona yango photo beta bango makofi na parole on a komboné Jésus Christ même si to konteni pe go frère to bunda na biso comme ça te bunda. Voilà deuxième sujet. Troisième sujet zali décès donc il y a batteur il y a BCBG Blaise Sabé et Sabé oyo atiki biso. Alors bolandi déjà ba image tout le monde ba image donc ba maman ba famille na ye ba déjà ko connaît tata mosna lobi to kufa ka prématuré. Voilà donc bazali ko accuser Jean Bedel responsable donc il y a décès moi na bango. Mais tu vois comme on a quand même lobby Roger Ngandou oyo azali porte-parole ou azali bouche autorisée donc il y a BCBG format tout bas on a lobby la bouche autorisée nini bouche autorisée. Non, bouche autorisée, puis il y a roulia. Mais il est autorisé aussi de manger. Lui, il est autorisé de manger. Donc, en fait, avec ça va détail, il y a ma casse sur le décès où ils allaient courir la carte mouvement. Alors, il va gagner déjà de Gejko Bolonama, etc. déjà confirmé. Oyo, azali derrière, en tout cas, mal, oisa, na carte BCBJ. À chaque façon, on peut préparer événement là-bas, tout ça. Mouton, ça toujours biloko. Il faut que Bagamboué Beba. Donc si bazuye à cause de sous bangote donc calamité pas besoin de poste mais tu peux analyser non derrière ça
Et puis, ce qui montre là, qu'au baby, ça m'a BCBG, ça veut dire qu'elle équipe la spiritualité. Et ce qui a allé dans la rendre majibé. Tu peux quoi analyser sur ça parce que ça a une complication très grave. Roger Ngandou, à lobby, ça veut dire que Bakangi, je prends mon café. Moutou Oyo, Azali responsable à Babiloko Oyo, ça veut dire que tout le monde la BCBG a dit naturalité, ça veut dire qu'elle est derrière nous. Donc, on est allé, Roger Ngandou, tout le monde a raison. Et puis, quand on marche en tout cas dans un sujet Oyo, toujours vraiment conflit Oyo Zongi encore na Klawenge. Je crois que c'est là qui dans déjà, tu as quand même image Oyo, il est quand à Kinshasa, sous les auspices, donc il y a mon ami Amadou Diaby, à Sangisara Bango, concert. Peut-être tout concerne la salle de Marty, tout le monde qui a même réconciliation. Voilà mon d'enfance au collège de Belgique. Voilà, donc Amadou Diaby. Et puis bon, Amadou Diaby pour na profit. Je te Amadou Diaby pour na profiter. Amadou Diaby, donc Sangisara Bango, tout ça la émission à la réconciliation, mais on ne comprend pas les Oyo. Recrudescence, ça dit qu'ils ont il y a Makasi et où tu as pu origine dans les années. Tu fais ça qui va tu le bail qui donc tu vas t'amoquer de c'est exemple à réconciliation. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il est là encore bazon sous la retour tout le monde comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors sujet Oyo, il y a Soukezali sur soirée pyjama l'église UCC. Soirée pyjama. Il y a Ivan Castanou. Donc on a quatre églises basali soirée pyjama. Oh là là. Et moi j'ai battu les bichons au belé. Est-ce que la Bible comment mis la soirée pyjama la quatre églises soirée pyjama. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Dans l'église. J'ai trouvé l'église dans le monde. Et clôturer en tout cas émission d'Abisso. Sortez du milieu de Yeso Lobaki. Tout ce qui est émission à Bouranda me fait. Makambo Bimisawa. Panza la Pamba. Na miso eki. Tu pas dit déjà. Tu même si déjà salle na biso. Ba bengani pe biso. Kozangi ça ça l'émission. Yeme na muntu bondela. Biso to za effacer mon kolo émission te ya bano ya ye na kombo na Jésus Christ. Éternel Dieu des armées. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer? Malgré ba bundisa ka biso papa na butu. Tant soto lala ka papa bango balala ka tenzambe. Basaka ba voyage astral, ba kendaka nzambe et pas la papa na bango le diable koluka ko boma biso, koluka ko détruire ba vie na biso papa, bazo ko ka tenzambe, bazo kweya kaka se ko kweya. Papa salon pe na bandeko balanda ka biso nzambe. Papa ndoki ya famille na bango, bandoki ya ba quartier na bango, bandoki ya ba camarade na bango, bandoki ya ba collègue na bango, bandoki ya monde physique et monde spirituel. O ba bundisa ka bango nzambe, bandeko ya biso, ba toye so kufela, o balanda ka biso, nzambe loboko na nzambe simba bango. E simba moko moko nzambe. Papa oyo simbi mutaboto la kazalite. Simba bandeko na biso nzambe, simba ba famille na bango, simba ba misala na bango, simba ba projet na bango, simba ba santé na bango, simba ba faire na bango nyonso, banguna ba longa bango te nzambe. Sela ngope na frère na nga limi ya nzambe. Simba na libota na nzambe. Batela bango. Pambola bango nzambe papa na ngai misala bango kene toujours liboso papa totiki miso na maboko na yo yaka kote ya bano ya yo pe ko kwisa banguna na biso nzambe que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen 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 amen. Oh bien-aimé ningana soyez dans la joie bandeko na bino on est là to lobaki na bino nyonso tokomona nyonso tokoyoka tokobimisa na poisa tozongaka tina poto alléluia poto zo bandeko na so bazana poto basukoma na makilama ya Jésus Christ bakoma ba nouvelle créature pe melande miso okoteya maono de Jésus Christ. Amen, 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 amen. Rapidement, tout quota dans le développement émission de Bisso. Voilà, donc, toujours dans le sujet Liboso. Amen, amen, amen. Différence entre incroyant et incroyant. Je vais prendre mon café. Oui. Alléluia. Avec plaisir. Bonjour à sœur Sarah. Il y en a sœur mon Sarah, j'ai pas comment la café. Avec frère, j'ai pas mis la café. Quelle joie immense. Na frère Tanguy, j'ai pas comment la café naïe. Amen, 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 amen. Moi, pour le bas qui imite moi comme j'ai imité Christ. Amen, amen. Mais pas beaucoup, hein. Bon, tu as un développement, donc différence entre incroyant et incroyant pratiquant. Je vois une différence, voilà. Bon, souvent, on va croyant, bon, souvent, croyant pratiquant. Bon, différence à un niveau différent. N'a autant à verser mon coup. N'a autant à verser mon pour répondre, yo. Nazali, on a Éphésiens chapitre 4. On a bandia, on a verset 12. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ, frère Landais, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous,
a kufi a sekui Bible bi a sekui na la séjour de moi que vous bana na ye nyonso me frère mutu so na masumu eza ba révélation ça dit biso ton na masumu a sekui na biso et on va avoir nouvelle créature donc ça sumu kufite au sekui comme une nouvelle créature amen c'est quoi babini ni apesi badon so otanga on peut bandi na chapitre 4 bandi na verset 1 yango ba combien on a apesi badon eza ba titre té so mtemso nga za pasteur nga za évangéliste nga nde ba lobana ayebi loko mokote parce que ça nde badon apesi badon comme moni abi comme évangéliste aux évangélistes c'était comme pour le vrai c'est lui-même c'est lui le bon berger tout ça ba comme aux hommes donc comme apesi badon abi personne pour la perfectionnement ya ba saint dès que zoyawa tozo ko perfectionner ba saint aux hommes yango bien wa pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, pas de ton église, corps du Christ. Donc, alléluia. Nous continuer, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. Alléluia. T'as frère flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oh, passez-moi bi mikolo bostra batutu baki. Oh mikolo balbi mutu boraye ko zopel sa moto batutu baki. Oh mutu ozomona ata la pauvreté tu maton ayaki. Ya batutu baki. Ozomona après on ventiler batutu batiki. Donc ça veut dire que non, yon balbi donc il faut frère pour édifier batutu to ko biso tuna unité moko, unité de la foi. Yoka nde balobi awa. Ainsi que nous ne serons plus. Moi, je comme la unité de la forme. Tu vois, Nzambe a solo frère. Ainsi que nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons tous à égard en celui qui est le chef. Christ, c'est Christ qui est le chef, ce n'est pas moi ni toi. Oh Marcelo Tunasi, non, c'est Christ qui est le chef. Nous sommes tous sangana boy frère, nous azana luluba lobi, azana nzembo yembi, nous sommes moto sangana botate yezala ngo frère tangi. Izangate tous aba frère, ngala ko sala elle est dans la foi. Et comme la famille pasteur ifongi. Voilà, ngala bon. Comme pasteur, au faux pasteur, on va faux pasteur. Ayebi le côté. Ngala tela nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. On les a donc katina biso. Le chef c'est Christ. Oh église ngane pasteur. Babini visionnaire. Nga visionnaire. Donc ça dit croyant pratiquant, na croyant et la ximini et ça n'a pas te belé frère moi une fois ça n'attenga et ça n'a pas te belé bah ça va croyant bah l'ingarantambe ça veut croire ça veut croire en Dieu ça il croit en Dieu et ça n'a pas te belé il croit on a ça croyant voilà à l'ingarantambe à kindaka l'église dans mon bâtiment mais c'est un païen au monde y a pas croyant au monde na babo de nuit azali na ba musique matongi azali na lokuta azali na impudicité azali mais ça croyant vous m'en avez croyant. Na makamuni tout. Tout le monde a bon sur Facebook. Nzamba ba fele. Donc croyant mo banze mozomba atina nzembo nzambe mais tala mutu ngo vraiment tala mèche, tala choko. Vous m'en ba tatouage. Vous m'en. Donc ça veut dire que asa croyant ou croyante mais vie n'est pas païen. Mais si quoi croyant pratiquant on a ba biso. Ça veut dire que natika nyonso pona Yesu. Ça c'est un croyant pratiquant et bah croyant pratiquant n'est pas au côté lola. Le croyant au côté lola. Croyant simple. En fait on va croyant ça dit que un pied dedans un pied dehors. Oui un pied dedans je vais te autant. C'est un croyant. Il est un croyant. Comment Nzambe toujours. Comment Nzambe donc ils sont. Attends sur le bas. Dans Zoloba. Dans le verset. Il y a un verset dans le temps là. Il y a un temps na temba on a Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, je crois. Apocalypse chapitre 3. Oui, verset 16. Wapiango. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Wapiango. Yango. Yoka. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Yoka. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni brouillant, je te vomirai de ma bouche. Au moni, osa tiède, osa ni chaud, ni froid, ni brouillant. Ça va vomir. Ça dit osa un pied dedans, un pied dehors. Donc ça va vomir. Donc osa non croyant, ah bah croyant, bah non croyant parce que non croyant et ça va athée. Donc lui ne croit pas en Dieu.
ya za non croyant za athée neti sœur na biso ndoki Honorine alobi ngana za athée bamona ba mami wata ozomona voilà ya za ne athée ya za no bango bandima na bango eza lifelo po bible pe lebeza na batu ba botama pono ko kene lifelo ozomona donc ça dit bango baza ba non croyant aba olobela bango te les païens ba olobela bango te aba ba croyant mais yesu alobi ni so oza ni chaud ni bouillant il va faire oza tiède ako vomir yo ça dit oza croyant mais ba tête de Denis Lessi omoni Denis Lessi Nzambe apesi avertissement. On les a avertissement liboso Nzambe apesi. Parce que dini za sala banzemba binisa ba prostituée bo mona bino moko. Ozomona azo sakana na kombo Nzambe ba pesi avertissement. Soka continuer to le la dini sikalate. Ozomoni frère, message qui vient de l'Éternel. Donc ça veut dire que non, et différence entre croyants et croyants pratiquants, ça dit que biso toza ba croyants pratiquants, totika ba boîte de nuit, totika ekobo, totika makambu tout. Pona kolanda Yesu et puis bato bongonde bakokota lola ozomona bato bazana kati ba église bâtiment frère bazo batia pasteur Nzambe na bango makambo tu ya faux pasteur mbongo na ye parce azo gérer makambo bato bokeli felo parce que Nzambe la Bible dit Dieu est très jaloux mais fait ça peut-être dans l'ignorance aussi parce que azo quoi na Nzambe baza ba bilo mususu oyo baza koyebate ya mona ninga azo sambela là c'est déjà nous avons na Nzambe. Est-ce qu'on peut aller le passage ignorance? Merci pour cette question. Oui. Bato bazana kata ignorance. Oui. Oh ba yo karabi sauter. Donc ba te ke biso to sala makambo ba ko ta lola. Oui. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que y a ça na ignorance. Y pona ye. A dit que et puis tant Nzambe ay mambo salaka. Nzambe mta permettre ça la wana. Oui. Bien na Congo, l'Afrique, c'est pas mingi bazabo. Oui, ils ont nandako. Sont dans l'ignorance donc ils ont nandako moi mo boulumi au sein on fait ces punitions. Au lieu on doit aller à 18h. Ah bon ni même so ba aller à midi. Et ça punition. Ndenge Nzambe makamto mo na mokolo Nzambe ta sala rango. Donc ça dit bando ndo biona. Donc ya ça ni ignorance. Il faut ne faut plus ça dîme. Il faut akanga jeune 24 jours, ce qui 30 jours. Ça dit Nzambe mta sala bon pour aibi que ye. A moi na morodo ne faut pas azongane mokili alekende kuna ezala moni mais fois ça Nzambe Nzambe aboya perdre yo ce que mutaza na ignorance Nzambe mtatindi wana mais bato yo neti ba Moïse mbiye ba mekalamba bango ba okeli fele po bango ba ignorance te voilà frère pour moi question na tout non pas en tête amen on peut dire la différence d'abord dans ignorance dans la ignorance te voilà na za na ignorance dans la ignorance te on peut se dire bien mutaza na ignorance te ezali mutu oyo ayoka ka vérité oyo te Ye pona ye bonzambe ezana ke l'église bâtiment na pesa pasteur mongo donc pona bonzambe eza bongo ndenge pasteur so te ayi moto ke li filosa pasteur wana ntazo kosa ye mais ye ozomona nzambe a permettre ya zalaka wana poza mako permettre amoni frère mais azana bezo kota lola mais oza mobulu mingi frère nzambe asali ko zu sida nzambe azala bongo azo mona pata sida frère on depuis makali susute nzambe azana bezo conserver yo pona ye bango ko sambela moni obeli ko hôpital ozomona nzambe ta permettre yango pour a perdre yo nzambe c'est aux AVC pour nini ovana non calme voilà mais pour aussi la sujet yango dans le baga grâce nzambe amen la grâce parce que la grâce elle est que nzambe yemo mutazali souverain yemo tayebi oyo kwa sala mutu na mutu quel que soit le tamboleli na biso tu l'as dit quel que soit c'est-à-dire que c'est nzambe yemo za souverain mutu pas yebi eloko nzambe azo kanisa si mutu alors c'est ça la grâce en fait quelque non grâce à nzambe za skoni ni za koyeba Yesu moni quand on va par la grâce de Dieu oui confie par la grâce de Dieu ça veut dire oui mission un peu mission on va confie ba te ba jibel ba la te fait ba betaka ba masasi yango ba kieli ga ezokomati c'est en grâce ngwana ezala mutu o nyamso ezala mutu o tala nzambe alingaka ye mais nzambe bi tala na président Mobutu alors ba na te bon na prison ozomona ngalo ka sango Mobutu azumi na konga à côté na prison c'est un militaire aussi pourquoi on a besoin de téléméler boy moni ate ba kota prison atina bon ba service militaire bon tuna na ba kungulu donc ça veut dire mutu alaki Pauline ye a comme un ministre c'était Niwa voilà ba tuto ba nemso to yibi bangote bazanga Mobutu après aussi bonjour azanga Mobutu zo mona ba tu biso lingaka bolimisa biso mutu mtala shwara ça Mobutiste to kola na bango
totangana bango, toliana bango, c'est la famille en fait. Ouais, c'est la famille en fait. Kolinango, ma parents bazana kati, donc c'est normal. Voilà. Et j'ai dit bonjour à Jean Zegbe. Germain de Fangbi. Mobondo. Frère Moni. Donc ça veut dire que au Moni frère Nangai, donc Ndongolobi, la grâce c'est ça. Et c'est la mutu oyo. Donc il y a une même ta pinirier. À celle qui a une église bâtiment, pour zo banga bungi ça y est. Et puis mais alanda kansambe na kubanga nyoso frère. Azana grâce pambate alungu na mokili. Omoni. Voilà. Bateau frère, neti bamsuba fanatique ba pasteur, neti ser moko boy comme nenani. Karine Muyanzi abota na Mekalambai, abota na Koutino. Mais Koutino apparemment c'est démenti. Non, c'est Lukuta. Nazana frère moko menate en commun les athées. Moi na zali mona ya maman ili Koutino. Dans 4 ba. Na bazolo bawana zali mona. Mais te wana etali bisoté. 4 bana bazolo ba moko ba tout baza bana. Oui voilà, mais yena Muyanzi babota parce que mutu expliquer ngango mutu vanda na bango. Menate en commun les athées. Avanda na bango mais oui na Canada voilà et puis mutako le bango Olivier Kalabasi donc elongi a fali na kata bonzambe parce que bele balobi on déjà que la tadi déjà voilà donc donc mais abota ye Koutino ngai na musicien mokili ser wana le lazana oyebi le lazana poto ngana zo bimana ye kuna bimana grande sœur na ye to kutana na mbinza kuna mungaso na yo na voiture nanga na ola Koutino afandi kuna ngabia kilo pese mbote ngana ko mbote zomona na budo makasi via afandi na sima kuna tala choko au pasteur azo bimana mwasi et puis ma Emi Koutino wana frère aza sorcière Emi Koutino sala kandenge nini soko kangi mobali na mwasi à côté la mobali na ye frère est-ce ça normal est-ce normal kaka ndi na monaka ombre jaune bakango na mwasi na konga na yo kabula bitumba kuna Robert na frère tangi boye mbawa mbate danda ku moto ozo mona frère donc ça veut dire que donc frère mais maman wana andima à côté la Koutino même Lor Mbongo mobali ya Lor Mbongo ndumba ya kosakana te ngala vala na ba master na ye zomona donc bato wana so ba côté la mibali na bango na makambo na bango mabe. Voilà, tout ça ce genre rapidement. Voilà, ça c'était ça différence entre croyant et c'est le véritable serviteur de Dieu. Véritable solo parce que après cette vie il y aura encore une vie. On a versé mon frère pendant 6 ans. Ça a versé mon comme photo c'est là vrai chrétien. Jacques chapitre 1 Jacques chapitre 1 on a versé 25. Jacques chapitre 1 verset voilà mon attend mon colocote. Je lis au nom de Jésus-Christ Jacques chapitre 1 verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi parfaite, ce n'est pas la loi de Moïse. Pas ça va dire, mais pas ça va ni, mais pas temple. Non, la loi parfaite parce que Christ nous a libérés de la loi. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Nous sommes dans la loi de la liberté. Yoka. Celui qui va plonger son regard dans la loi parfaite, Yoka, la loi de la liberté. La loi, église, chaque dimanche, il faut payer ça en bon. Chaque fin du mois, il faut payer ça en bon. Donc la loi, la loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Auditeur oublié, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire tangi na yo bosani. Ok, no église ozongi na yo, na église. Ok, na église pas ya na catholique. Quand on se dit mai wana tiebu po na yo ici nango. Auditeur oublié. Il faut ça la véritable enfant de Dieu. Tous les surtout chrétiens pratiquants, croyants pratiquants. Longwana vie à mokili. Soko kufi lelo et si le royo souffre chef na frère limiate. Fini pour toi. Voilà. Aucun balamoko na séjour, aucun moment na séjour de mort. Après qu'il fait le. Na comme Jésus-Christ. Merci beaucoup frère, toujours pour la 4e émission d'Abisso. Voilà donc rapidement la deuxième sujet d'Abisso. Alors, comme la loba qui est l'introduction, tout le monde titre na moni na émission moko na YouTube, bakomi Kofi Olomide abimisi de bozomona wana Kofi Olomide abimisi ba vidéo ya kala ya JF Fonge azobina mutakala na quartier latin. Voilà les image.
Mais frère, image to l'andipé, on t'a tout monité. Mais frère, comment déjà image ils ont rappelé une temps au non image là to nazomona nazomona ba petit nangai nazomona petit nangai fanjo fali pupa nazomona ba Guy Van Bran Gigi Soleil Wanga nazomona ba Jordan Kousa nazomona ba te belé même Eric Touti ba Feu Babia ba Savané de Picho ça veut dire nazomona famille wana nazomona famille wana ba sœur tozalaki na bango ba nono ba diama après ko tika biso omoni sœur nanga msu na ngola kuna mieti shege to pesi mbote mieti shege benga ta biso na numéro ya frère Limia to pesi ta ba mbote belé donc ba sœur belé nazomona pe ba sœur msu pe longwa pa avant ba Zina Bilao ba Fifi nazomona bango ba longwa ki déjà avant donc ba sœur tout frère c'était une famille pour moi donc moni non ma pe ba Gibson Butu Kondolo hein donc cardinal moni non mona bazay belé na mona tanga ba kombo na bango awa frère c'est ça en fait non mona famille wana donc ça dit mutu azalaki ne loko na ye so ba bengi yo il faut za ne loko mo salaka ngaso loko na ngezalaki soki na ye donc il faut aux anomons na pole, il faut na bilambe belé. Même na ba conseil, so na bini na longoli na boaki. Et puis ba ka déjà. Même ba pays Afrique, so ka ba bengi na tano ya kaka ba pousser pour bébé il faut zelamba na boaka. So na so ba ba t-shirt moko, yoka secret avec ba t-shirt moko to so na ba barbès, na ba €1, na so na valise mobimba. Na za isiko yo na ndo boaka. So na do chemise, so na t-shirt ba wele leo, do na €1 na pote. Effectivement, mais ce qu'on bâtit on a une émission dans un sens péjoratif, c'est-à-dire peut-être prendre peut-être qu'on humilie bini mutakala, bon ils appellent mutakala té, mais yo comment comprendre là parce que on a utilisé image on a pas qu'on humilie yo se rendent non bah humilie là on gâté bon à l'époque Pas vu que Kofi l'homme d'homme t'as image. La titre trop bien. On n'a pas de preuves, mais toujours le bas image des bakomi. Il y a comme t'atini parce que au moins moi na zawa na boye yem tamimi na poto. Donc moi na kosa de logo mo sans corps na ye. Moi na wana ye wana mo tout temps kombo des até de bakomaka kombo na ye. Mais moi na petit frère okokutana na nzambe na mususu zawa na journaliste. Pas le baka a flagrant délit. Ye wana donc yesiko moni yesiko banda aboma zobozi ya boma zobozi petit wana ozomona parce que frère yo oyambaka mutu moko boye afingaka fali chaque jour afingaka Kofi chaque jour zobozi ça va sekele na bango comment lobby comme warrior bon voilà après yo quand frère après que warrior okomi mbala moko Kofi fil donc et puis mutameme na poto c'est Kofi na fali yemoko lo bango ko fali na pesa visa bon bien na pesa ko billet tout le monde guerre wala te frère biso to ko banga bango te baba to pamba frère pour nzambe dia ko frapper bango et puis so to côté la bango boye frère oyebi yo pour la yo kabela bango makofi arotina biloko bango de bakomi yango ba petit na ye bako lekele ba problème te bako banga voilà pour merveille Rambo na pesi mbote petit na biso merveille Rambo appelle-moi numéro yango wana frère Limia omoni il faut ça un peu mission na frère Limia merveille Rambo frère merveille Rambo lo bango ke Kofi a futaka a pesaka journée son mbongo chaque fin du mois alors ba yango na émission pourquoi qu'on contredit merveille Rambo te mon frère donc ça ba tout mon frère moni to ba on ça pas ba humilier non nga pas pour na batu moni ba confirmer que frère Jeff bel et bien abeta kuna moni ba confirmer moni et puis ba tu faut boye ba mon frère yo yebi bien mutu nyonso le ba makamba frère Jeff na réseaux sociaux ya mamba lokuta yo yebi bien moni parce que pourquoi pour frère Jeff moi na bien premièrement. Deuxièmement, à côté quartier la tête auta poto. Ana poto azaki jana ndaku. Ozomona azaki les jana moi sinaba na maman Françoise année prochaine to ça 30 ans na maman Françoise. Voilà. Et puis nga na ibi nete ba sombaka voiture nde ba sombaka bilamba. Donc to soki na kati quartier la ton frère na kekuta na batu oyo ba ne lokote. Nzoka biso to bando ko rêver bango. Mon frère tono rêver bango nga fona imba na bango pe nga fona koma kuna. Po bona poto to mona kuna ba soka mbongo belé. Maintenant koma kuna nga ni grand prêtre. Mutu moko te na vie bien kuna ozomona frère donc ko to mo pesa bango bilamba base belé ona nana ketite soa nana nini bote soa voilà ozomona donc namona frère pour na lancer message moko ba musicien frère il faut basalata association moko boye ba telemela ba leader wana parce que talandi
non to komi pas ya Roger Ngano te to ba makambo wana tali ba musicien wana frère comme on a 10 ans 20 ans d'orchestre ani lo côté mais président a suma bandako ba fatira sika bino na poto akosi bino na ba occasion d'Europe omoni donc tant on pour que sotika li pe pauvre mbala moko ozomona il faut ba ko revendiquer ba droit na ba on est le CLO so miko loba ba comme ko fingaye on a droit ko loba te. Voilà. Effectivement, je crois que les alliés, bah, image à le passé d'ailleurs, je crois que les gens, vous savez, dans cette émission, à l'objet que non, on s'est témoigné depuis le mois, peut-être, bah, témoigné des alliés de Josué. Mais bon, bon, visiter la émission, tout banda, il y a 13 ans. Ma première émission, les alliés témoignent, bon, chef, Fongé, ancien Michel, qui a la tête témoignage, les alliés na YouTube. Bah, il y a des gens qui ont fait Kofi Abimelanga, Kofi Abimelanga na 3h du matin. Bah, ni sounine. N'a Kofi na bercer, après ça, na business na mounoko. Bah, ni sounine. Kofi Abimelanga. Kofi Asenga amona mama na ngai Kofi Asenga ba bana besoin témoignage so mama na nga sana mama na ngani na se mama na nga yebi oti mama na za nties abe mama na za esclave aloba na ndenge wana et puis na longo na bise ngala longo la bise na longo orchestre na yo na bise ndenge wana ce qui est bien à image frère ba mon image yo ya yo wana o ba batina ina ba chepe na émission on voit aussi transformation dans ndenge komi voilà quelqu'un qui est transformé bah oui mais ba yebi na bango deux personnes différentes ba yebi c'est la même personne ba yebi na bango les changements ozomona. Voilà, donc ça c'était. Quand on maman est esclave, parce que maman est esclave nani. Parce que moi il y a ça ton frère, maman est esclave parce que bantiese. Bon, na yo maman na yo mtakata idingwe suki. Maman na yo akataka idingwe suki. Bon, na ngwa esclave. Yo maman est esclave ya Satan. Bah oui. Toi ba fille belle maman mi a bébisa. Bon, non, mais frère, on va lingi bon tokinde bon bon. Moi je même à Kofi to robuna na robeta bango. Ozomona. Thierry agbepa azokufa na Canada. Thierry lo bango ke muta komisanga beza ya na Kofi. Ils ont na réseaux sociaux. Tout roba ba na Canada ba beninga, ba monaki tout roba akendaka kuna akepesa Thierry Bilamba, mais tout roba ngo za na Kofi. Omoni, donc ça dit Bilamba zo pesa ye huti par Kofi pour ba exterminer bien. Yango même ça Thierry place ça aso bilamba tout roba memela kete parce que comment yo frère petit frère na bino zo kufalbi ala la kalibanda aza shege na Canada alunda comme ça besoin grand frère yo sikoyo oya ko pesi bilamba ozaka na grand frère yango donc yo to ba tinda yo to tirer sujet frère ozomona des païens comme ça là bela tako bela ozomona frère bana na satana boye ya otembela ça ko mukolo ala exemple ba fichina tala viegina ba viegina ba vielai ba nyoka longo ala ndaba ta exemple na bango ba papa boziana ozomona ta défaut ta la défaut ta kufi fait azanga problème touté comme ba défaut belé to yebi mais to ko dénoncer te pas nini pour comporter ba muto na ninga kenda na ito tika kena kaka ozomona mais yo soko mukolo kaka bituma na bana mikie ozomona bituma na bana mikie komela makila ka ya batu obebisa ba danser za batu o tiko boma susu kufi frère susu lo bango ke aluka ba pese ba jibe were boye denga ba boye botela Kofi te boye denga alu bango akena ndako kuna pour Kofi aider abengani ye frère azo tellement ba beki abengani ye Blanchard pareil azo yemta bengzi Blanchard ça quand même Kofi plainte donc c'est aussi le problème mais il faut porter plainte a violer bango il y a ça les raisons elle suit pas Kofi pour mais kasi ba kosa eti yemta kosa bango te comment ça la pipi sur bango balu bango c'est bon frère. Je vois que là c'est clarifié. Antoine, véritablement na Satan. Oya rapoto zota Yenja Arena combat na Jeff Fongi. Zo alo ina vine mutatia mukongona sa zate. Alo bango. Ngana ko tsomu kongo na se. Nyaso na ko tsomu na mukongo na se na ko konto be na mouvement na bambio na mabele. Olali libela. Tetro bunda fele po na Yesu. Bon, to biso ba Paul. Kera kata mutulitoyi. Rapidement to na dalde. Nazo kebisa yo ya Antoine Kofi Olomide nazo kebisa yo na mwasi na yo na mwasi no Cindy la sirène aboma ba parents na epo na yo nazo kebisa bino na ba tozo tinda wana so bongo so preuve de force boko mona so na ko lalela bino na mabele boko comprendre ndenge nzamba ko frapper bino moko déjà moi no moko bimisi fallait so meliso pema frère bon toi rapidement frère vieux païen vieux sorcier on peut s'en appuyer na munoko ngana mwasi na yo et puis bimisanga frère et puis porte-parole on a le binini ngana zalaka PD comment c'est quoi na yebi ataki PD ke aya rotanga ki PD na ngai amonanga nanani
et puis nayibi nga petit ngote voilà tant que ça batu na ba savane batu na ba soleil batu na ba so ba bi mona wana to bi na biso yete aye simati à côté katela tena nini ya tant que ça na 98 tu étais là toi zomona makambo lukuta mutu asimande vie na yo abimaka ba musicien abimaka ba musicien mususu bah pas rien. Merci en tout cas rapidement la sujet Oyo il y a Paul décès donc il y a batteur il y a BCBG Blaise et ça Oyo sali quand même assez et choqué parce que effectivement mouvement est perdre quand même à Michel Ebele donc ça fait quand même couler beaucoup d'encre et puis pour la première fois tout le monde la famille n'est-ce pas il y a Moui batele mais la leader donc il va venir bakufa batele mais la thème mais il y a bango balobi ki mutu abomi liwa neza maboko ya jibe bien donc ba marché ba mona bangote balobi on vraiment clairement bazo saka ko to monde image bazo saka la kele mabeko on la kele na kombo ya jibe mais Roger Ngandoye effectivement a sali sortie médiatique moko ezala ki dimanche a PC à expliquer en tout cas parce que ça donc il y a décès il y a batteur Blaise et ça mais le quoi souka lobby awa finalement bazui mutu oyo azali à l'origine à malheur na bango si bazui ba identifier a robima la poste la mingité bolandi quand même l'extrait awa mardi et papa chéri apprenera tout haut pour son sponsor légal qui est son Dieu Jéhovah la basali on a news tout ba détecter malwane zo tawapi OK ouais malwane zo tawapi. Chaque fois qu'on a un grand projet ou un grand concert où vraiment le groupe est en ébullition, la personne fait de son mieux pour affaiblir le groupe et que Makamwana tout et que Depembene. Et désormais, le col a tout détecté, tout yébié, on ne va plus lui donner cette force-là. Un artiste musicien. Que chaque fois qu'il va faire ça, a faire asseoir groupe. Non, on est debout maintenant. On connaît le joueur et son jeu. Andouleman. Donc, à affaiblir Bisso Société, musicien. On est debout, on va jouer, on va prester. Juste les tantôt conduit frère Nabisso, na dernier de mère naïe, on est debout. Et Jéhovah Zolobake, oya d'autres Moussapina Misso, 1, 2, 3 fois, Moussapina Lissou. Quand c'en est des trop, c'est moi qui va agir. Donc, on laisse tout dans les mains de Dieu. Yende, à mettre à ton à circonstance, toujours remercier puis na circonstance nyos tout sur la maboko na mais quant à nous, on va sauter. Donc on reste vraiment éveillé et ça se passera plus comme ça. Ça veut dire que makamtu ezo comme la bango. Ils ont la montre derrière. À chaque façon, il va préparer événement la bango, il va préparer la bango, il fait le moins ma béya, montoua na mutasa la bango, mais à okoka bango le sous-souté, parce que juillet, ça dit que va découvrir. Mais frère, et tu quand même moi battu, ça veut dire que tout va koufaka, ils ont beaucoup battu. Ça veut dire que la rumeur oyo et circulera déjà que non, ils ont liwa mon naturalité, donc il y a confirmé en gros. Mais là où il surprend les gars, Jiba Zali leader en mouvement naé. Avec un protéger le mouvement là, comment on te sous aya, qu'on détruit le mouvement là, ça dit qu'à lecture la spiritualité, comment tu peux comprendre parce que frère ngala lo bango comment on comprend Jiba Zala leader parce que ando cha choko Jiba za mibali ya choko mimi mibali ya choko leader ouais nte mibali ya choko kasi leader pour moto ba mona ka pembe moko boye leader mouvement biso tout ando lo baké aza leader ko mona choko azaki atela koleka bango pas les pauvres biso tout ba choko alors voilà donc aki choko mobali ya choko mibali ya choko solo produit mobali ko za la choko te eza bereb surtout to zaki pour to landaki bango ozomona voilà mobali vrai azara na choko muta choko te voilà mais soko tali frère na soute vérité to baba l'idée charismatique et mensonge ngaza mona gombe frère yo yebi na ba jip ki ben so na ba na gombe na pesi tate kundo mbote mona général kundo ozomona donc ça dit biso to ba na gombe ngana jibe to zana ba ami en commun ozomona ba to ba babi monyango mona général monyango c'est mon ami avec camarade à jibe pourquoi ngana fréquenter jibe te na gombe non monelo yenge biso ki bana bien non te na musika attends donc quand non mon qui on a ça rabongo rapport ça dit va papa ya on a ça et puis nanga lobakana na ba geste nga non mon voyou ozomona ngana tika ko fréquenter était
Ça veut dire que nous sommes venus leader, on a Wenge, nous sommes allés aux zongues penda vrai, frère. Leader à Wenge, c'est Weranson. Bon, sur le bas des gens. Quand tu peux quitter la Macambo, vous avez fait monter à récuser ma mission, belé, c'est Weranson. Vous avez et puis, nous avons dernier mot, c'est Weranson. Sur le bino, avec la calou, tu as boire à souter, nous monte à boire à Zali pété. Vous avez voilà, nous avons fait un podium, c'est lui. Voilà, vous avez donc ça veut dire que normalement donc JB c'est quoi ça muta loyenge JB azande ndoki uzomona mota ngena wenge batikele mama kambo bo ba yebeka na pouvoir moko boye omoni tout le monde JB yozandoki JB yozandoki JB ozandoki otikala ki bolumbu deva mwana tate tonte osala ki fete misa pingo nzoto mwana JB ozandoki mama na ye leki na ye Magali Ndoki mwasine ya butu mama na ye Agnese ye aimisia bino JB c'est un sorcier vous mon frère voilà donc aki na wenge frère Deno comme ngate na bango nyusu Deno à notre voix na ténoriste frère a ngaka bumaye pas en place Deno lo bango sala accident avec otanga kombo na ye à l'autre ndoto ba c'est longwa na orchestre wana vous mona mbaba su makambo frère bango ba comprendre to ça na moto comment tu as écouté l'orchestre na bino frère botikele makambo beaucoup de studios faut banzem ko le kabino pour ba comprendre que ana moto mamoko zala président il a na moto mais ce que ni bazo l'écrit esprit baza ko pour diminuer tout ça baza ko truquer elle kasi mon Roger Ngando c'est un sort c'est ta munuka Roger Ngando ta o ma ramela makila tout le monde Roger Ngando na c'est vérité so ta ka Roger Ngando ngaka so loba fait hôtel na miso yeso le bango te boza na miso bo monate bona munoko bo loba te mais par rapport à la déclaration là est-ce qu'ils ont montré bazo truquer ba comment so le binini kisa maboko bato donc à comprendre ngo bazo truquer ba waza derrière ça pour ko comprendre lukuta ngana quartier la tête tout na bana quartier la tête conseil les obetama na otanga combat mission na tête azu vocal be miko kangami na mongongo maman ko fait tali mission mo bi tika iko mission longwe en fait il va pas que Jiba dans le contrôle bien sûr mais comment est-ce que mutumo aza dominer kasi ko jenga contradiction ozomona c'est comme yo yana maboko bato c'est le monde mutumo le baki déjà dibosa lobi ke baliwa ezala naturel était pas na biso so ka muta kufi non tout ça après ko lo baki ko c'est contredire ça na mutumo ko azali azomona bango au moins c'est quoi donc ça dit que bango moko frère au moins attends na moni awa tango na petit Charlie Prince mode Charlie Prince continue comme ça muta kango munokote ngala lingaka ba frère na lingaka ba on banane ba to ba revendiquer ba droit na bango ngala lingaka ba révolutionnaire finga ngaba yuma te frère yuma mo mutu mo folo ba tala moni ta fa Charlie Prince alobi ba kezo ba animateur ba kezo ba Jidel ba normal ba Jidel frère nana yebi ke Jidel abelaka na kin nana yebi on mutu yebite nga na yebite mutu ta yebi mais ngai à l'époque na longo quartier la tena sala orchestre nanga nazali na copine nanga mo be frère banga ba ya poto ba te ba on hôtel mo bo na ville omoni na ville entre Kabamba na ville hôtel mo ko sala bo comme hôtel ango soko wenge be sebe ba kota ki maki wana na hôtel ango hôtel mo bien bo frère nga na ke hôtel la copine nanga a ben singa na hôtel wana na koma bo frère non na moni ka asenga go ngasi bima libanda binonga te ba mission mo bazala ba mission JB nanga ba mona na bonga te ba linganga pamba azo ba ki mona kitoko na pese mbote avant à se reconnaître à ce qu'on a Londres dans le temps comme on a été comment frère maman na la mission JB pour na bike na yebi bango ba tunanga baza kuna bango na kei na moni Jidel frère Jidel azo landanga mutu na na yebi ke Jidel abelaka mutu te ngai Jidel on a c'est mon ami malgré que je suis plus âgé que lui mais c'est mon ami tovana bandako moko na poto ozomona Jidel na poto azo sala sala ki bien aki na studio na place de Clichy na tangi na place aki na studio na poto tovana bandako moko après tant mo sala moi studio na place de Clichy Jidel lo baso na kosa comment to kenda rappel kuna à l'époque mo suka mo simoro olo Jidel ndeni na petit mo lega la pale voilà tout bon alors ti Jidel ngata na ken hotel wana moni Jidel ala kisanga frère maboko ya kopola atina chef tala frère Alexinga pao Alexinga tala tande baselinga na orchestre ngati miyaya usani na orchestre mi mana yo zekina musano bien na Paris o gagner vina tala ba Weston na chambre na Alexinga mdapta Alexinga non yoga Jidel ozo landanga abinanga JFTK na comprendre
balakisi nga makambo ozomona nga mpe na mona na comprendre banzela yango voilà ozomona na lase banzela yango leader voilà ti leader yo mpe oyuma bondeni tala boyi voilà yango lelo bamba koma poche ya leader mbala moko ozomona mbala moko poste soki chef soki ya nini soki ya discipline soki ya nini mabongo maka mpe sécurité donc en fait pour la yo ils ont un bon tout frère mutu moto akoleka na orchestre biso tobeta na quartier latin kofa benganaka bato akisi po yi okone eloko corps étranger okone eloko mosusu te na kati po akosentir yo nayebisa yo ke frère tozobeta il faut tokende Bercy mise moko frère bamisa oyo tozwaki ya sika wana ntango komona eza te peti yango frère pezo basenga kobela liboma nasanga peti yango abela liboma frère aya penza na ntongo bayebisa enganga biso ekende opesa kofi moto elasi babeta yango mais soki kofi ayebeka nde parce que ça orchestre na ye aloti abika ba maître bo fungula portail te petit toula na mbote na ye voilà donc en fait comme Roger dans le lobby bah si va identifier tout général jour mutango na poisse et ezaka bango moko mettre que ba na poisse mais ça va être ezaka bango moko frère comme na beta yango tala neti esabe wana Blaise esabe asala 25 ans na orchestre famille babi atiki ata veloté ozomona atiki ata veloté nazo profiter na pesa message oyo na garçon moko boye aza na Paris na yebi payete il fallait fungula pe ngandane na Paris akoma mutu maison mère moni biso to na poto solo na tikala omono na poto solo te omona na tikala yebi te frère ya batu mo ba yeso ba ngbazo pesa ba egeto yeye pesa ba firijana pesa ba bona kaluji pesa ba yula balls ozomona donc yote donc mutu na so ye frère interdire mutu moko te aloba komba wera na TV na babatu na bango donc quoi c'est le oiseau wera zo kosa kenda do pe bakri donc il y a interdire tu es qui toi bon frère yo ko tableau la bango to la blo mo kili frère non bila mo kili te biso la bana nzambe ça je te dis frère il fallait que biso bana nzambe ata tous la président de la république tous la ministre frère tous la ba juge au moins ma bengeza na mokilité faut to batu to banga nzambe voilà alors toi tout le monde ma bébé faut to bisa bango que non tala tango wera za mabe faut ba le beleka za mabe pour changer ça c'est bien rapidement frère tout rabattu té ouais mais on a poto mais même on a poto pour na grand animateur comme tout le bagage sujet donc il y a BCBG n'a jamais tout le conflit aux zones sous na Klawenge Jibiwera c'est là qu'il a déjà tout le monde a déjà conseil à beta qui a réconciliation donc Amadou Diaby donc il y a un organisé qui en haut mais brusquement tout le monde quand même qui conflit zone makasi ni Wera balisi mwana Jibazate parce qu'on a parlé dans mon Jibé et Gladi m'ta bali Gladi donc Jibazate conflit Koutima Kassi tout ça non oui biso il y a plusieurs messages qui viennent de l'Éternel n'attends non verset mon na Jacques pour photo tanga rappel Jacques chapitre 4 là on a verset 7 et je vais lire au nom de Jésus-Christ frère Yoka soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous vous mon frère donc soumettez bien aimé Bomi kitisa panzambe ou ya panzambe babini et le diable fuira loin de vous boka bonana ba musicien wana pambate bango bazo salela diable bokoma ba warrior bokoma ba gaulois bokoma ba BCBG bato maison mais bato na ba bomaka batu ba melaka makila bible bi ne participez pas au péché d'autrui okokene li fait le pamba à moins que binope boza bandoki omoni likambo tuninga wana bele boka réponse Jibe ayebi ke soka yeko beta na poto akosala mpiaka yango solo na mutu na ye to beta ke loko moko bo wa mutu na nzambe a solo la de ba confirme moi za ko fait le kuta ya le kuta rozenga na ko ya jamais bongo monta ma bongo atata ma ko ma poison azo préparer non préparer fallait ba beta conseil ba divé omoni azomona azomona pourquoi ki na wa vante tanga banga makaba divé to pe simité na likama pozo pe longwe mbala moko sikoyo ayina likamususu omoni biso to beta conseil ta Michael Jackson te mo po veranda ma dokita na nini omoni sikoyo pamba ezoba sikoyo seli nini et sali moi eloko moko boya on a mariage soka bien ya et même ça concert on n'a pas bien tane bazaki na mida ozomona tane bazaki la famille omoni ngo et puis tellement potana mida donc c'est jibe mo mbaza wana ozomona jibe mo pimbaza wana jibe na tsunami de frère 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 va vie privée de toute façon on a vie privée tout compte en quantité mais bon moi on peut déranger caméra mais ça marque spirituel les awana ozomona parce que ngana zo ba pelle
ya famille ya JB. Voilà tout côté. Ah voilà. Donc ça dit donc on monte donc il y a mon qui ba guerre on ya wera na JB et ça lango guerre ya lokuta. JB guerre eza na ngote. Baza bien ko sakanate parce que frère nga na landi camarade na ngai mutu na yo pe Bruno Matadi. Bruno Matadi à qui je dis bonjour. Bruno Matadi. Mobile ya Nenette Samuzu. Libale umela. Grand frère Jean-Paul Matadi. Ah, frère nga na kola na bango penda boui na kata poto wana bana mike. Ozomona. Donc Nenette Samuzu sœur na ngai, ozomona tante ya Chanel Samuzu, Chanel Chacha. Ozomona. Donc to kolina bango na poto. Ozomona. Frère, biso da bana mike Bruno Matadi azalaka déjà na Nenette Samuzu. Ilelo bazaka. Ozomona. Malgré na kata lo yenge. Ouais, baza toujours. Donc vraiment nzambe a pambola bino na kombo na Jésus Christ. Et je passerai à la maison, je vais voir les enfants. Quelle grâce. La vie qu'on s'est fait la rater na takaka JB parce que ton ami na quartier. Mais faut oza musala nzambe Bruno. Voilà. Na moni misomo Bruno Matadi alobi. Obi ke lekelinga. Abi même temps wera na JB on ba guerre wana. Bano yokana ba. Ozomona. Parce que tala dit masela baza na kata maison mère les écoles guerre pendant na BCBG maintenant ce dit masela kabona na wera atika na poto frère mutazo msa ki ni JB ah la gars moni siko donc guerre ezala na ngote babi ke il faut to lia mbongo soki to kangani et simba soute voilà ça c'est donc mususu pezali ke ya fali pe na feri wala pe guerre ezala na ngote ozomona passer feri nda yebi ke soka tiki fali azindi il faut quand même simika fali ka bo voilà pe guerre na ngote fali za yemo ko beta musique na ye ozomona fali atalaka Kofi fali visionner ezala a doubler Kofi pambate Kofi azana makama besala mona batu na bomwana ozomona ngala kati j'avais 30 ans tu vois et fali avec quel âge 19 ans ozomona CNN wona kutu mwana nga zaki sona ba 16 ans d'émission 17 mois lo bango leki ba camarade na nga Eric Kombe ozomona donc ça veut dire que et moi j'avais 30 ans bana nanga na ba petit nanga yango moninga na ba nanga mouvement so tali pe tato ma moko na non ça mingi sima non ngo ya te po ba petit nga na kota quartier la terre quand il y avait les Sam Tintou ba modogo ozomona donc nga yiwana mais tellement la peut mboshi li passe mbote mingi tout le monde Gibson ça c'est mon ami ozomona ba obatikali ba petit ya ndo ba nanga rapidement passer un coup de mbango neti moni fait pena fali guerre za na ngote moko za na vision muso na vision te muso zo diembela poso tiki kaka sambo neti pe jibe na wera guerre se kufa kala parce que maison mère gagnant wana histoire vraie moto na nzambe a solola et guerre maison mère te gagner ka bataille wana BCBG la preuve maison mère ça les banzembe belé maison mère et ça les production belé ya minene maison mère ça ba belé voilà ti le lezo continuer BCBG lali na nganga ba discuter na nganga ba sona na nganga les nganga ko molia bango bana batu ba komelinga ngamo na bosana na lobango kala jiba zo banga ko bimsa album voilà po ayibi makombe uya yango ozomona azana nyungwa nganga ba ko molia bana ozomona ti so ka pesi soute yebo okende voilà pour vrai bokanga dato tout ce qu'on va frère amen rapidement toujours si ça émission oyo parce que ministre Kenembango je vois beaucoup kati là zo gérer temps vraiment ils ont Kenembango mais pas aussi ça rapidement soirée pyjama l'église UCC il y a Ivan Castanou depuis ma comme tout le monde avait dit oyo la soirée pyjama kati l'église frère tout si ça quand même moment nzambe oyo frère nous rôle par rapport à frère soirée pyjama bat matinée ma vidéo belé toujours comprendre est-ce que na bible ezali soirée pyjama la kata frère ba memi feu ba memi feu étranger voilà feu étranger na kati ya bonzambe mon bible bini frère to longola te to bakisa te Jésus-Christ a ko longola te a ko bakisa te mais a kinde ko kokisa alors je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes mais je suis venu faire quoi je suis venu l'accomplir moni mais ozana Yesu akokisa nyonso asona makambo wana te mais bango sikoyo babakisi non seulement babakisa pe na babakisa pe chaque dimanche faut pesa bango mbongo ba komango te babakisa pe chaque fin du mois faut pesa bango mbongo exact yawa ozomona moni et puis ba mingi balanda bango frère excusez-moi nous appelle cruel nous appelle cruel hein, voilà je m'excuse hein ce sont des gens bêtes c'est des gens bêtes voilà faut nazala bongo mais toi on a dit quand même pyjama pourquoi pyjama mais c'est ça ça veut dire pourquoi là ta pyjama ça soit pyjama à l'église t'as la canne de maman Françoise t'as la canne de ombre blanche hein t'as nan bah t'es pas pyjama
to bunda kuna Quelle idée ça derrière ça? Quelle idée qui est derrière? Quelle idée qui est derrière ça? Ce sont des sorciers. Mon baba qui s'est fait étranger. Ozomona. Nous sommes pas ni ba mimi muka. Musukuna batinga musu basali boîte de nuit. Boîte de nuit ba chrétien. Moi zimbi asali arena. Atie ba couleur bleu. Omona ngote. Ozomona. Frère. Anzame Moizimbi akobela te vraiment Moizimbi. Hein? Moizimbi. Hein? Moizimbi la sorti du coffre na ça ko telema vraiment Nzambe. Awa. Na bouger mâchoire Moizimbi. Ya solo frère. Yoko na tanga verset moko. On a 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Yes ayi bisaki biso yoko lo yeso baka. Fait tanga tam so baka na kosa. Yoka. C'est pourquoi sortez na tangi na kombo na Jésus Christ. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Yoka, séparez-vous, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui le dit. Yoka, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. C'est lui le père spirituel. Et vous serez pour moi les fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Sortez du milieu d'eux, frère. Donc, il faut que bimakati na bango. Frère, mutuba ko sa mutulo la zate. Et le kotolo la ezali comportement na yo. Na ser mukilo. Ozomona. Ya to bike croyant na croyant pratiquant. Zala croyant pratiquant. Donc ça veut dire que frère moi na nzambe atambola na vie, on va bien la vie de prière. Prier avant toute chose. Oh mon frère, avant lala, soko la muki, avant lia, obimaki ozongi. Oh mon frère, donc oko nanda ka mutu sambela, oyembi mutanda kuno sambela, koyoka soni te. Yeso biso nga soni. Ngapa na yoko soni. C'est ça un chrétien pratiquant. Ba boîte de nuit tiki, kindumbo tiki, atomoni nzoto lulika. Nzamba kela mutu bien, omelika soi. Poko na mela soi belé. Nga mela ka soi. Na mela nanga ka soi frère. Mais na ko penete po na za nzambe. Asa buka ngai. O Yesu buka ngai. Yesu buka ngayo. Yesu buka ngayo. Mais abuka ba mekala mbaite. C'est ka yebi bango te. Vaseline mekala mbai. Mekala du matin na serre nanga to mona nanga comme ça na liberté à kubeta ye. Ya solo frère, na kubete penza donc na kitele na kine, na poto na lukiye. Comme ça na raison pour toucher famille na ngai. Voilà. Donc c'est ça frère na ngai. Merci rapidement quand même moi annonce les pas tous ça même mission la biso le annonce ça mingi awa. Alors il y a Liboso, je crois qu'il a te représenter livre ouvrage ande on a biso moi za la Canada comme on a Jika Mondongo au bateau bandeli et comme compliqué. Voilà oui, Jika Mondongo au bateau bandeli. Comment avec la ligne on a biso comparé au congolais, je crois qu'il y a des écrivain à comme livre. Comment ça livre ouvrage moi à prendre trop bon pédagogique et dit oh ils allaient commis un climat scolaire toxique affecte la santé et la carrière professionnelle. Exactement ça publicité pas possible sur mon nom scolaire ça dit que ça bah tu peux attendre c'est bon makambo na kaye ata 10 ans aux alawana Rose on Amazon la fait des allées vraiment ouvrage moko bien pour la marmoire autant classe scolaire et on toza na belé wa oui ça bah quand même exemplaire Martine Baba belé un climat scolaire toxique ça dit que tango ba violence dans la carte école tout ça voilà ça ne permet pas en tout cas que bala matanga malam ça c'est vraiment à Liboso et puis deuxième ouvrage des alliés gestion scolaire recueil pour les directions d'école et les personnels scolaires ça dit que les alliés vraiment manière nini beaucoup ko kamba école tout ça la loi la organisation tout dans la carte awa pour la Roswango vraiment je crois qu'il y a Amazon Roswango c'est vraiment en ligne tout www.amazon.com mais to yambaye aussi je crois que très prochainement to yambaye pour expliquer bien tout ça c'est quand même important. Puis rapidement encore ici, Dekos Moukoko Mbode Sikozali a lancé association Les Amis d'enfance de Sinkine na Bandal. Voilà, on va la Bandal. Une association a créé, association d'entraide, il y a Rosungana, il y a Kokanisa. Comment est-ce qu'il peut développer moi Sinkine également? Au moins, Frère Limisa na katote. Au moins, idée on a déjà il y a Rosungana et Mamanzam. Ça veut dire Dekos et puis à sa fin il peut bien na fali à longono wana pe. C'est quoi faire rappeler ça c'est la Mamanzam Dekos. Vous avez Nzambe? C'est ça Mamanzam. Bandal voilà bala bandal na bandal avant que tu maman kuta biso mo fala sikini donc maman kuta sikini maman kuta biso la sikini voilà donc des causes initiatives mo ya kitoko pour osangisa en tout cas les amis donc l'enfance donc les amis d'enfance donc des sikini à sangisi bango
pour la Bakanissa, pour la quartier Nabango. Et puis pour la aussi, encore Awa, vous allez également la Delta Fondation, donc ils à côté aussi bas terrain. Delta Fondation, ils à côté donc bas terrain. La quartier Ngouma, donc na Maluku, près donc il y a Mekao, voilà donc bas numéro il y a contact. Mekao, météo. Mekao, donc côté il y a Maluku. Voilà donc on a Ezali également. Voilà bino tout comme na suka mon frère, je crois que Awa la bourse à la tête. Voilà. Picho Pacho de Norvège, Mamote Belé, Alpha Bokole, l'honorable, la bourse à Alpha Bokole, faut tout comme na suka. Ozali na Europe, na Canada, na États-Unis, olingi yoko makolo lopango na Kinshasa, tala opportunité oyo. Delta Fondation a Pessibino, ba terrain sécurisé pena ba titre foncier authentique, zoa terrain ya 20 mètres sur 20, na $5,000 ya Pamba, na Menkao, na commune ya Maluku. Mapango ya Delta Fondation, ezali à 2 minutes ya boulevard, pene ya Winze, pe ya ba école. Pour rater chance oyote, benga biso pona oya ko visiter ba terrain ya Delta Fondation, ezali ya l'état te, ezali pe ya ko welela te. Contactez biso na lombango penza po eko umela te yo. Comment toucher vraiment frère? Comment la possibilité de se moter? Voilà aussi ça rapidement ouais. Donc Nzambe apambola bino. Roli Mulumba alinga romingi Roli Mulumba hein donc pesi bino mbote to linga bino mingi Nzambe apambola bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Pierrot Mbale, il est en salle Nzambe, Pierrot Mbale, comme déjà bientôt je vais prêcher. Amen, ça c'est bien. Ah, Pierrot Mbale, clip à Touro Fokota, comment Nzambe apambola ba nyoso bolinga biso to linga pe bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Soyez bénis na kombo na Yesu Kristo. Amen. Chantal Maveka, je te dis bonjour. Frère Nanga Minoyale, César Loboko, Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Vous avez exemplaire je crois qu'il y a combien de gens ont dédicacé hein, dédicacé nga. Mon AP exemplaire pour la frère Jean-François également, Papigène. Voilà, vous allez à Churamboma. On a Churamboma. Exemplaire XL. Voilà donc bonsoir rapidement. Bonsoir, je crois que ceux qui Papigène. Il faut aller à Loboko maman Françoise. Allez, à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À très bientôt. Ciao. Mais comme la photo c'est un intellectuel, mission congolais. Hein. C'est quoi, oui, c'est un écrivain aussi. Écrivain. Voilà. Mais quoi faire un intellectuel là, ça il est tendé. Bon, tout à journal. Donc c'est que je sais que t'as na Bordeaux. Beaucoup bongo. C'est grave. C'est quoi? Il y a Félix. Tout comme une souka, donc à très bientôt. Avec ça album là, est-ce que tu appelles album Nzambe comme ça biso to yem. Ciao. Et lui ça fait. Et là misene mo la lingara mingi, misene bando benga Tony Blair. Anthony Blair. Misene mo ba yemba likolo boy. Mona nji. Ah oui. Jos Diena. Jos Diena oza Nzambe. Jos Diena oza Nzambe, tu es un beau garçon. Message nazo pesa yo longola coiffure wana e baby sako makasi. Et longola ka personnalité mo rozala. Ko azana personnalité mo ana charisme mo boy e beau makasi ko na e bimza qu'est-ce qu'on est ti loenge. Kata supino ki toko. Na mono o mona yo mo loko bimisa. Et puis il est tapé Tembela Nzambe. Jos Diena. Amen. Je t'aime beaucoup mon frère. Sois béni au nom de Jésus-Christ.